soki ozalaka moto alokuta na kombo ya baninga par rapport à mabe epai ya chef pona baninga bakoya qui anti-valeur na corruption gabeji à bannir déstabilisation ya administration ya mboka toboye. Je suis la voix d'un sans-voix o elobami na se na bimisi likolo. Avec un salaire de 200 000 tu as construit les immeubles partout. Tu as acheté les voitures même et construit les villas aux 7e femmes. Tout cela avec l'argent que tu as volé à l'État. Osa vraiment Moyibi. Avec les contrôleurs d'État très corrompus. La République est devenue bananière. Biyubi et Leki. Mbongo ya vente ya pétrole, boutique à côté détourné. Mbongo ya nzete. Mbote bandeko balandi émission mbongwana nazali na esengo ya kozala lisusu liboso na bino mokolo ya lelo pona ko présenter bino émission na bino bolandaka na boke binyonso. Merci na bino nyonso o bozwami libanda ya mboka bawana tomoni ba congolais nyonso ya diaspora o bolandaka biso à travers YouTube ya Canal Kin Télévision pe bino ba bozwami na ba mboka ba pa ya mususu mbote na bino pe boye malamu mokolo ya lelo spécialement to yambi pona bino mwana mboka Tati Lopez Ngalula o azali bongo président ya Union des agriculteurs du Congo USC na Mokuse parti vert o bazo lobela penza likambo tango tomoni parti vert to ebiete likambo etali écologie na kati ekozanga te toko solanaye vision ya parti na bango parti salema depuis mbula nini bazali bato ya ngambo opposition tope ya ngambo nini biano nyonso bokozo yango na kati ya émission oyo botika la brancher sans plus tarder toke kopesa mopaya na biso mbote na yo mwana mboka Tati Lopez Ngalula. Mbote mama to yambio na esengo na plateau ya mbongwana to banzi etezali mbala ya liboso kasi ozala mbala ya suka te te ozala mbala ya suka te o eza déjà libota na sepel koleka awa en tout cas to continuer. Merci mingi lobele biso moke vision à parti na yo. Oui, vision ya Union des agriculteurs du Congo UAC en sigle na créé parti oyo pour na rotala ete nous devons changer de fusil d'épaule la façon ya la politique surtout na jeunesse na mboka na biso bato nyonso mingi na ba parti politique bazaka ko bundela eloko moko eza ba discours démagogique eza ba discours de perle-pimpin si je peux dire et à la fin ils ont aboutir kaka zu poste soka comme lobi mécontent à créer tendance oyo ekosala affrontement vis-à-vis à pouvoir en place na mona ki photo sur la maramba kolia o ezali vraiment crise na kati ya mboka oyo na koyoka yo ndenge olobi bon biso nyonso toyebi bato ebele basalaka parti ezalaka mpo na suka na yango mo poste mingi moto ta koyoka oloba nasali parti politique na ngai eza kaka mpona kosoutenir babandaka bongo ne bande langage ezalaka kaka eza mpona kosunga bato boye lobilobi mpe bokomona boaligné badéputé boaligné bato lobilobi mpe yo moko koyoka omilobela ngai mpe candidat président de la République pourquoi pas est-ce que yo oza na ba ambition wana te lobilobi comme Baziope, comme ministre de l'Agriculture, comme donc parti au Salika rapona kosunga bato sukiwana. Non, c'est tout à fait normal. Politique est pour n'avoir intérêt, n'a qu'à gérer. Nous tous nous soyons en un discours pour le bien à gérer, mais qu'à gérer n'est un n'engeni. Maman n'a les camoufles vendus si quoi yo na gestion. Ou y a biso politique est ça humanisme. Y'a on a zo bandela li susu. Makambo ya makasi tozala ngona mboka oyo pasi ezali libumu ya ba congolais tozana crise ya institution te chef de l'état ayebani premier ministre ayebani gouvernement ya ba warrior ayebani mais quand je mets mais c'est-à-dire ezani loko moko ambishi oyo biso toyesi ko poto arranger yango libumu ya bato vision ya parti oyo sona koko répondre na mais ko se rattraper la question. Vision à partir de la promotion de l'agriculture. Oui, maman, agriculture est loko et tongi bamboka ebele. Agriculture est socle social. Mon côté ce qui a l'été à côté les mains, que ça la discours liboso bato. Yango biso de ko rappeler bato. Tozonga na place tozo ak énergie, eza fufu, eza masango, ndé peuple aza na ngobo senga. Voilà.
nde peuple aza nango bosenga lobi pe bokokoma na besoin te bolobi te parti oyo tosangisa pe ya biso basali bilanga lobi tokoma pe na baposte misusu po toyokisa pe mongongo na biso par exemple na baassemblée provinciaux to pe na assemblée nationale ou bien na sénat. Si ezali si ba vision wana ezali parti politique na ko répéter les sous et ça la makapo lobi est géré ko gérer nde ezokese de sabato tout le monde bitumba ya papa na biso Etienne Tshisekedi wa Mulumba basali UDPS 13 parlementaires via tikali leader Tina Suka abondé l'état de droit 37 ans après papa atiki biso paix à son âme. Les autres ont héritier du trône oyo azo diriger pour réaliser la œuvre et état de droit. C'est-à-dire rêve les arana IDPS ba gérer mboka. Les autres ba gérer mboka. Parti politique et ça la maraté pour na koya ko tala na nelongi. Et ça mara pour gérer mboka mais na ba idée nini. To koye ba parti USC a créé depuis combien de temps? Bo sali tango boni bokele yango depuis quand pour kino lelo bokomi pe na mobu boni sur terrain. Ouais, IAC Azanae Moana, Azoko Kisa une année le 2 juillet 2021. C'est un parti politique qui a été créé le 2 juillet l'année passée, donc une année Zokoka récemment. Il y a un peu de ça ba réunion, ba programme Nabiso pour préparer sortie officielle, il y a parti. Jusque là, sortie officielle à partir na nous totalité parce que tozaki na ko sala ba implantation, il y a ba base, il y a ba cellule. Muke toko les sabat parce que ça la fête ils sont invitation zangi batu faut ko lala to koye ba parti USC za une obédience nini opposition majorité to bozana parti USC eza ko accompagner union sacrée pour la nation. Nous sommes un parti social-démocrate. Nous avons la même marche na parti politique au pouvoir. Si je peux citer le nom d'IDPS. Tout ça, parce que nous sommes vraiment des tshisekidistes. Ce n'est pas par flatterie, c'est par idéologie. Mais comment on a eu jeune boye, sali parti pendant que tout le monde a été jeune sous à mon parti moko eza déjà na mouvement ndeti par exemple tangi UDPS olobite mikolo UDPS nde mutu ezo konza na kende na ngakuna pourquoi ne pas ko kende kaka na parti mususu memi kaka vision o ya yo na parti mususu olia ko créer parti olobite makanisio na zana ngo ya malamu na mema yango par exemple na parti Songolo yo ndimi ko créer parti ba charge wana nyonso ya parti ba dépense ezalaka il faut ko sala boye président oliete président boye président nyonso wana ndimi ko mema ngo na mukumba toloba ezana moto moko atemina sima na yote non maman mutazana mukongo na ngazalité lelo soki na lobi na yo que premier ministre Lumumba tanga senga indépendance il avait 34 ans so bazongisi na mokili lelo naza mokolo na ye na age naza nango na age na yakala son accompagné na yanga naza mokolo donc na remarka ki distraction ekota ki mingi ba parti politique bilenge ba ke komitika so landi bango mingi na tala bango na ba plateau à télévision baza mingi kaka kokumisa ba leader toza na kati ya idolâtrie boko boye ya ba leader moko mona yo na leader boza vision moté mais ozokumisa ka pona sima na ye na relation na ye okozwata kanyaka ya moké moto yo azana personnalité. Moi, je dis toujours, dans la philosophie à vie d'anga, je me dis, je n'ai pas peur de l'échec. Parce que tout le monde échoue dans quelque chose. Mais j'ai peur de ne pas essayer. Donc, jeunesse, il faut comprendre qu'ils attendent la biso photo téléma. Tu peux savoir qu'on a beaucoup, tu as une idée, biso pour changer. Pour l'année, biso te bilenge, tu vas changer comportement à bakolutu. Mais ça, la bilenge, mususu pe bakolutu, babendi bango, mais déception pe ya mingi. Bah, rappel moko il faut que yo ratolia ba kolo po bilenge mingi ba pesi bango confiance mais toyebi biso nyonso tokoki koloba pe lolenge ni makambo esalemi. Oui, ça c'est vrai, exception ezanga raté na kata société est-ce que doit vandi vers ezanga repanzana te quoi ngape na zana esika onga na uta na retraité en formation politique na ngai
plus de 11 ans dans la politique. Nous avons été candidat dans l'élection en 2011. Vous avez un parcours politique? Oui, parcours politique. Nous avons été dans ATD. En passant, ils ont parti cher à José Makila. Donc, nous avons fait de exercer une formation dans la politique. Et puis, nous avons ambition et Miminga il faut nous avoir pour que le monde était belé ba gangelaka ba maplom et belé. Mais les complications sont en état de droit. Politique est en école. Option de bosser la politique est courage, vision, ambition. Tu vois la réalisation jusque-là, la réalisation d'une bossali sur terrain depuis parti au lobby était parti Ezali créé depuis le 2 juillet bozoko qui ça une année bozala qui a une implantation mais tu vois tout le monde bilili sur réalisateur à côté la biso moi bilili moké pour limboler la biso so qui salamaki wapi tout le monde bosangisa ki ba sali bilanga tu vois ba activité en ezala ki wapi pe motu na ezala ki nini. Activité wana soki caméraman à Gogocha et Salamaki le 17 mai la date historique au événement à Aftel et ça date au zanakati à calendrier politique en Mboka tu vois qu'il faut tout ça l'activité moko et ça qui jour tout ko installé bureau fédéral la biso ya mongafu la badia dingi vous voyez wana za ferme na biso dans to sangisa ki batukuna moto to pesi bo conduit comme président fédéral. Il y a parti qu'on a papa mbala azamuto ya zali ko sangisa batu ebele obazo croire na vision nanga na message na memeli bango naza ko message mingi ba comprendre un jour donc bozana ba ferme na bino banini bozo sunga pe ba mama ba sali bilanga bo évoluer ka ndenge nini potango lobi parti ya ba agriculteur congolais bo sunga ka bango na domaine nini ko pesa bango ba semence ko pesa bango ba outil ba mama ba sala ka bilanga ba susu bazana ba difficulté belé azana bilanga na ye mais ba gré ba ndenge ba lobaka ba semence ezalité biloko pona ko assainir plantation na ezalité lobi biloko koli azangi ba moyen ya kolongola yango pona côté ngo bosala ndenge nini na ba kawana. Oui, ba kawana ezali ba kamo to traiter ngo na façon ya moi aide na niveau to zanango ko expliquer pe bango. IAC Union des agriculteurs du Congo eza parti au lobeli ya basali bilanga. Mama na yebi ke mingi ba kokamo parti politique kaka basali bilanga ou ba aventure te. Tant que Kodo Tshisekedi a salaki discours na ye état de droit 38 ans ba monaka pe na folie. Yang a rappelé na batu d'ici 2050 nous serons environ 2,2 milliards d'habitants sur le continent africain et le premier besoin sera c'est de nourrir. Donc il est temps chaque pays bazako aligner ba forme na bango ya makambo etali alimentation ya population ya ngonga pe na na vision oyo ko continuer la réponse na yo les sungezali ba outil ba semence moi ba problème sur exemple ya mabele wana o tozo continuer ko traiter na ngona kati ya parti tozo senga bango nyonso mama nyonso bilanga papa ya bilanga ay ba ete bazui parti o ekolobela bango et kokota na ba biro ko sala ba démarche pour na ko rappeler ete mokonza mboka alobaki agriculture pour daye et la priorité des priorités. Donc ils ont senga mutu fois loba ministère de l'agriculture il faut eba toza na ba problème ebele. Président fédéral ba site surtout tout le monde a site oya ba sali bilanga lobby comme spolié lobby ba teki na yebisi mama moyete ni na vanda ki na lobete ngana za na kacha batu wana il faut na telema na bundela bango na vie ezalaka na moko amipesa lambeka ndinga la mipesi mbeka na makambo ya mabele o etalike bilanga batu balia parce que la terre ne ment pas maman. Au fond, tu vois ça, un discours belé. Mais ce que l'on y a, okubuka. Batouana va mériter respect, va mériter valeur. On a les souriata, il y a pourcentage, il y a moqué, il y a bakondi yamboka. Au fond, tant que Kamusu se zole kana Kwango. Dans un rapport de bateau, il y a base, il y a Kwango. Chef nanga à côté à Kwango na bande douane. Au fond, quoi chebile ba produit ba agriculteur bazakuna et mon capital et qu'on a un niveau de consommation tracasserie et leki nanzela ba kosenga 600 000 francs na ba barrière ba pesi 600 000 francs mais rapport à quittance ba commis 400 000 et 200 000 les okende wapi
600 000 francs na pona kobimisa camion mobimba ya biloko kobimisa oyo nyonso to ezali ke milona ntango babuki yango mpo bachebite baya nango na consommation na capital bateka yango ozomona siko biloko ya ndenge wana ta bato bazokoka kobimisa babiloko wana te capital ekontinue kaka na bacarence makambo ebele bakontinue bamekotala nano makambo oyo mpo na ngai namoni ministère ya agriculture batya mwa kota moko na kati ya kosungaka baagriculteur parce que il faut koyeba yango mama lelo tokosala mpe ke chaque province bamemi spécialité na bango oyo lipamboli nzambe apesa bango Goma bopesa biso madesu na fromage bakongo emisi kwanga epesi biso pe maïs bandundu epesi donc nyonso tout osangisi yeba bakonzi bakovanda kimia sociale mpe kozwa forme agriculture ezali socle ya sociale bato bazonga bazalaka oyo akovanda na ndako azozwa biso ndenge na kati ya folie atala na mesa na etango atonga biso ponduka moto evandi wana donc eza agriculture. Donc befort ozosala koyokisa mongongo na yo bamama wana donc à travers yo nde molobeli na bango bamama basali bilanga bapapa basali bilanga po lobi mpe agriculture mata nde yango wana yo moko poza mosali bilanga ngambo naza na kati kolanda nde naza boye te nayebi Congo nayebi anglais nayebi comment kodeshuste mabele nayebi mondo wana epe zeloko nalingi makasi nakoli nango nini obozosenga mpenza ya motuya na bakonzi mpo na secteur ya agriculture. Secteur d'agriculture, nazo sega la bakonzi, ba meka kocha, ba agriculteur ka. Na pese exemple moko un peu banal. Ba ko vanda ba sali moi ba bureau pe ya mike ya kosungaka bango. Ba créer pe ba site voilà, c'est il y a ozalisungi awa. Et pour épargner bango même na kati ya politique, moko za boka za dépasser. Akuti makambo ebele. Oyo komi ko tungisa pe yingo moke pongezo zalate. La personne baba pinga na biso na est mbote ti batelemi pona kosilisa ba guerre oyo yemo mokonza mbote ya mboka bon séjour esika vandi na ba ko ya mboka ba risque azo sala ngo pona intérêt ya mwana nyoso ya mboka oyo na bato oyo bavanya ba ministère na ministère ya agriculture to bakaka oyo ya biso wana bakoki ko sala ba cellule la mike ya ko contrôler ba problème tala lokwa na expliquer ma comme ba barrière ko longwa kwango ko leka ba kenge ba acheminer produit na production na Kinshasa. Donc, et ça veut dire qu'il y a des fois qui payent en eau. Vous savez, maman, il faut te rappeler la bateau. Banoko ba Belge ba yaka na Congo koluka diamante. Ba kutani na caoutchouc après ba yaka ko sala agriculture. C'est parce que pays oyo Nzambe a pamboli yango makasi. Nous avons 80 millions de terres arables dans Boko. Vous savez, donc c'est une capacité halieutique. Ils ont 700 000 ils ont représenté Makambo Italie, poisson, rivière Nabiso, fleuve Makambo Belé. Donc, tu reconnais la nzalate dans Moko. Congo est qui sa tiers et monde. Donc, parlons de 2 milliards de personnes dans mon kili. Congo congolais ça. Tout ça, ma belle à mon nene awa, ils ont 5 batcha sérieux. Nous avons un programme. Mais nous avons appelé ce poste de Fossala Moussala. Mais Papa Lopez, mingi balobarape boye, bakonzi bakoyo, kayo balandio, balobite, to moni mwana mobile wana za likanisi ya malamu. To tie maboko, to sungaye, po à travers ye agriculture et tombwama. Et comme lokola nkita ya motuya na kati ya mboko et tombwami. Lobi bakopesa boye, tango moni change nyonso ekiti na mapeka na yo, o changer. Lokola bayi politique nyonso toye bakabayaka na ba discours ya malamu, tango ekokoma tango ba réalisation. Akomi mutu moko méconnaissant be bazoye bate est-ce que ye okaka mtatambo yaki na discours oyo est-ce que yo pe lobi rozala bongo te non na tout à toloté na tout à toloté ceux qui na côté na chance ndenge wana en tout cas mokile beta pe maboko parce que ceux qui na okité na rozwa baye bakokoka to sangana mokile tambola ndenge wana moni ngango tout à toloté mais au moins na yebi quelque chose naza na souci na ngo ceux qui simbi to okende bien souci na ngai ezali bitumba na biso na kati ya IAC ezali kobundisa nzala biso te kobundisa mutu te po tolela na bango ba place to kobundisa mutu te to kobundisa nzala tozo mérité basunga biso bacha biso maboko po ete
to participer à la gestion en mboka. Tokozongela na makambo tali US tokota nanu na bozindo penza likambo ya politique. Moi commentaire na tina ya séjour ya tata mokonzi ekolo na est ya Congo démocratique. Po bato mingi mingongo etombomaki bato balobi tata mokonzi ala kaka. So comme na tango ya réalisation azuma to ina ya kangi. Siko tomoni tata mokonzi penza yemoko akiti azolandela penza makambo ndambo lecture na yo par rapport à tournée à chef de l'État. D'abord, lecture nangai na obandana na kopesa félicitations. On dit ma risque o yazo zala nango wana ya kozwa ka avion ko kene ko risquer pour na intérêt général. Azapena mobali. Donc, ils ont sengo makasi, ils ont le encourager pour être abakisa ba idée mususu na mboka. Mais tout le temps on va ko ba été ya la kataka kasala raté oui, politique banglais balobi. You want to be a politician, you have to make noise. Oliko za la politicien, yeba bocha makelele. Politique esenga la pe bilobela. Il faut loba. Réalisation pète. Bo mesala ka na ba konza ba baba réalisation ezate. Bo yeko za oyo azana bilobela pe azokokisa. Akokisa. Guerre ya mwana ezosila. Yo kana loko mama pardon. Pour Congolais zane na besoin ya kimia wana maloba wana nde yango nde Congolais zolinga Congolais lingi réalisation pasi na ngezani yoka pasi na ngai tant na mona na télévision bandeko baza ko comparer gestion ya Félix Tshisekedi oyo actuel président par rapport à la gestion passée à 18 ans ngana tambola na masese na zoma bwania yoko ko comparer mwana ya 3 ans ya moi sina wa 18 ans. Comparaison zali ezate ya auto sengi bango boy so ba ni comparaison photo ko kana âge asala 18 ans bo monite wana bino be bo tambo aliko ya mibeko maman ez exemple na pesi pour dire que il y a des choses dans la vie ce que on a discours de tika plateau à télévision na français balobi trop d'analyse tu l'analyse. Trop de promesses aussi. Non, trop de promesses, mais ça n'a pas et ça se réalise. Aussi, trop de promesses, trop d'analyses. IGF, Inspection Générale des Finances, et Zala Nango. Mais ce n'est pas sûr que Nayeba Missa Namote. Parce que nous avons le bien ça raté, ça a peu misalaté. Mais Lelo, Papa Lingeti a télémi, Azokangami Ibi. Tout ça, c'est un souka, ça va se Kangami Ibi, non, mais on a qu'à l'État. Tout le monde a solution. Maman, tout le monde a battu. Problème ya Congolais, ils sont allés dans le quartier, ils sont allés à nous sommes à basket attaché aussi. Alors, on dit matin, on l'a tiens. On dit, hein? Quand il y a beaucoup de pétitions, on dit ma beaucoup de problème à Congolais, on va ça l'effort. Tout se comprend. On dit manaka. Par rapport à l'état d'urgence, Tata Mokonzi a décrété qu'il y a état de siège, pardon, na Est et le Congo démocratique, na ndenge makambo zali ko kende lecture ni no sali par rapport na yango. Eza initiative ya bien. Quand on boke zo kende ndenge wana, ba désordre tozaki na ngo wana ba Est wana tout ça. Mama moni mboko photo bimisa ba riche ba jeune loko abiso. Et belé quand ndenge Tata Mokonzi alobaki akosala ba riche belé ba jeune. Ezata boya na ndako ya moko na moko apesa enveloppe mbongo kokata guerre wana na ba est ba retard tozozwa oka discours ya ba Dubai na ba Chine aussi là et kokoma bina tonto ngana ke Goma osoma madesu toza combien na population plus de 90 millions ya population ya Congo hein yebisanga saki no moko madesu ochango na $1 okuma millionnaire te ni calcul en oyangwana makambo wana fosila asali eloko yo fale mokonzi ya solo asala ikendaka ndenge wana tango lobeli IGF tozongisi mwa makanisi sima toyebi dossier oyo ekomi vraiment kotungisa mingi tomoni basango pe na scène ko kuna batomboli mongongo pona koloba baboyi instrumentalisation ya justice dossier Matata Ponyo likambo etali bukanga lonzo tomona ki ndenge nini IGF kuna tombola ki mongongo bayaki kozonga na chambre haute epai wapi esengela ki kolongola immunité ya mwana mboko Augustin Matata Ponyo kasi tomoni makambo lolenge esalemi kuna et kamusi pe bayi congolais mingi et kamusi pe notamment ba konzi ya bingomba otobengi bongo senko ba tomboli mongongo pona koloba instrumentalisation et justice nde baboyi lecture na yo par rapport na yango. Oui, bah ça on a raison.
baza na raison parce que dans un état normal oyo eza ko prôner état de droit makambo leki na Sénat eza vraiment déplorable eza kosunga tata mokonzi ya ekolo te makambo eleki na Sénat wana esungi mokonzi ya mboka te kobenga mutu na justice elakisi bakangi yo te soki bakangi yo bakokabela yo liwa te ata olobeli kuna sukasuka okobima matata mpo nous faire répondre et surtout secteur na biso oyo etali bilanga bukanga lonzo ezali vraiment histoire oyo ya biso bato ya bilanga il faut toyeba quand même bongo kenda wapi nalalanda Twitter moko ye moko sénateur matata mpo na Twitter akomi kaza na kobanga justice te keso babengi ako répondre mais siko ndenge ekomi na tricage ekoti makasi andima kokende alakisa bonne volonté na ye apoko bima na kati ya Sénat pa bimisa vote akeye motu to koluka bato babengisaki ye elo bagrave ya te bayoka ye apesa bakalkile basunga état de droit boye te mboka ekotambola na ndenge wana te na dossier etali congolité makanisi na yo ezali nini omoni te ke na ngonga oyo toza tomoni majorité yango eza nano moins fragile baye mbala moko na likambo wana omoni te ke kotia mwa mbilinga na kati ya union sacrée. Oui maman makambo etali congolité si je m'abuse pas eza proposition de loi il y a monsieur Chani n'est-ce pas bon une proposition de loi et tika proposition de loi a proposé le Ronae a proposé même ngaso na sala commentaire likolo nango héritage à monene maréchal Mobutu atikela biso eza unité nationale mboka oyo tokoki kopanzango te mpona barankine na bacolère mboka oyo ata ndundu akoki kodirige po abongisi yango métis pas kokozwanga adirige yango abongisi yango nakoka exemple na ya pesaki na États-Unis place ye ya évoluaka États-Unis et permettra moto candidat na magistrature suprême na kaya droit de sol hein wana kutu mboka oyo eza na mborgera monene bazongima na droit de sol de bana na biso beto bota kuna bandeko baza kuna baza na to ba se présenter un jour bongo Congo mboko toni ba difficulté comment on écarter bateau vous voyez maman ba loi discriminatoire na pays le roi Congo et quoi avancer bisoté et quoi avancer bisoté ba façon ils a ébélé sur un adversaire politique et retirer ba koka jambe ba façon ils ébélé créer ba discours za makasi ba kwa rio il peut se souffrir et le ba mingi le ba ndima ba pesi ba mo esika ba vandi il faut tout les kabiso toute expérience oyamba la moko te ko tcha bakal boyo ozana moto yo na boyo kana raté etali biso na nini est-ce que ça priorité proposition de loi on priorité à Congo premier ministre Patrice Emery Lumumba Lobaka congolais azana besoin ya lipa congolais azana besoin ya loi on te pays ngo tika la kaka ya ko pasola ka constitution à tout moment il y a une constitution le bina bisoni on est congolais d'un parent congolais. Au quoi on appelle congolais par adoption ou par présomption. Malheureusement, on a des bayabites place niazo qui ne va commencer congolais. Et le bien mibeko. Mais il y a le bagage et le mibeko wana et ça on a belligérant, ba seigneur de guerre. Mais et si quand la zone de moana, faut pas qu'il y ait une solution. Il y a même comportement et raisonnement wana, il y a un ba miso atikala na molelo. Au nom, pour nani Félix na Kabila ba vandi calme. Kabila zola la pongi na mboka zo kusaba moto. Mulingi ba sa ndenge nini. Mutazali na nyo so ko tchamu na désordre, fallait ko solola. Ata muyibi akoti na ndako mama, fota la loboko na simbi nini. Vie tamola rabongo foko solola. Parce que vanité de vanité. Donc pour na yo ezana tozana na eza priorité te loi wana na minute o tozali. Donc pour la loi wana eza priorité te ezali projet moko ezali morphère. Donc ezali loko yo il faut na continuer na exemple hein. Combat IDPS les lomo tazo ko état de droit eza mwana ya leader wa na discours il pas ça le forum même mwana na politique tant ça après 40 ans à réaliser projet wana mais les lots tolu kana fufu.
likambo mosusu ezotungisa mpenza bato tomoni mikolo mwa koloba mingi chef de l'état atiki bato nzala ayike kopesa bajipe epai boye chef de l'état alakaki boye akokisi te kasi apesi bajipe epai ya badepute tomonaki moko si je peux le dire soki nakoki kotanga kombo Némi Mwilania atombolaki mongongo na tweet na ya lobi ete wana eza kado ya chef de l'état apesi epai ya badepute mpona koboma majorité mosusu oyo ezalaki eyaki na nzela ya maponomi corruption si je peux le dire ainsi kasi badepute biso nyonso toyebi ndenge makambo esalemaka na législature nyonso député nyonso bapesaka bango epuis ozofutaka ndambo na misolo na yo bazokata mbongo na banke eza lokola motuka oyo ozwi ya crédit eza mbala ya liboso te tomonaki na ntango ya mwana mboka Vital Kamerhe na ntango ya Evariste Bochap tomonaki mpe bapesaki mituka na ntango ya mwana mboka Obaminaku lecture na yo par rapport ya mwa kondongwana wana ezali na kouta na makambo etali bajip oyo batie na disposition ya baélu na biso eloko wana mama nalandaki moko ya opposition nanga otanga pena bakomba bato te pour nga azaka agence ya publicité te mais nalandaki moko elenge moko ya opposition alobi boye président abimisi bajip pour la corruption na loi lutulula pour na makambo etali seni yango te maintenant vous répondre aussi pesi réponse nyonso mandat nyonso ezalaka na ba crédit na yango ya ba véhicule bazwaka na tamu ya Vital Kamerhe apesaka ba jipo ya type ya époque na ye ozomona toye na tamu ya babosha ba konso bango nyonso tu wana ezalaka crédit ya mandat ya député oyebi ke parlement oyo ba député malgré ba votama misusu te bakota na ba liste mais bakoma na ba titre oyo faut topesa mo respect député mama yo sepelo boni député kana na wewa ni ba okene parlement na ba moto oyebi yango et puis jip wana eza salaire na NDPC yango bakataka mbongo pendant 3 ans déjà aye ko zongonde na rivage eko koma eza normal tout le contexte a tricherie à l'élection aza déjà député na kati ba yebiye azo mérité jip wana oyo wana aza libanda sepelite asala pe fort lobi amata na jip vieux abongo tokende partenaire na bino pour lobi etozali moto oyo soutenaka vision ya chef de l'état partenaire ya chef de l'état mwana mboka Vital Kamerhe nsima na ye kosala appel ayekope lisusu na 13 ans donc peine na ye baréduire yango na 13 ans kasi tomonaki bato ya UNC bamanifestaki mpona koloba ete basepelite CG ya UDPS ya UNC pardon atombolaki mongongo mpona koloba ete soki oyo ya bango mokonzi azali akite te to bapesi liberté provisoire te bakokende na baréaction ya ndenge mosusu lecture na yo par rapport na yango bon omoni mama d'abord pour commencer Vital Kamerhe aza n'importe qui te la Congo omoni azo mérité ba respect na ye analyse la réponse ya makambo na ye faut na pesa na limemia ngana sali droite ngana yo to sali droite ba yo banganga mayele yo bakangi yo babito kitisi mukezala nano ba yebitina ye pas na droit à continuer ko prouver bango kaza innocent c'est comme ça ole ya kocha moto na yo ba discours ya ndeko wana ye ba kaka la kati ya mibeko eza na contre mibeko pesa na complication mibeko titre eza na mona nzoto za parti politique soko bimi na balabala mutakata ni bitoyi ba ekolo ba ekomi mouvement insurrectionnel c'est-à-dire infraction et changer forme moni na osenga baba za la kimi ba continuer ko prouver innocence ya leader na bango poto za na kimi na mboka tolingi pas za la libanda za la l'aise ba obe baza na kati kuna ba kufa pete baza pe à l'aise nyoso tolingi yango wana Assemblée provinciale de Kinshasa bisonyo sotoyebi yango ezali nde institution oyo esengeli kotambusa engumba oyo babengi capitale na biso ya RDC mboka Kinshasa kasi makambo ezali kosalema na APK ekomi kotungisa pe population mingi ekomi lokola mwa lipate moko boye soki président ya APK abwakeli mbulamatari ya engumba ye pe mbulamatari azongiseli na se wana population bo remonaka babale ezolekaka likolo bino na se boyebi te babale wana ezolekela nini tomoni lisusu awa lobi mwana mboka Godin Mpoi aye kotraduire Magloire Kabemba na justice pour faute grave tomoni ba infraction oyo ya tangi mosala o APK esengeli penza kosala
oyo population yenguma mokonzi Kinshasa tinda bango kuna tozomona yango penza te toyebi te bakonzi bakangi miso babosani ete tozaka na assemblée provinciale ya ville ya Kinshasa to eza lolenge nini omoni mama na la aliro assemblée provinciale ya ville ya Kinshasa ezokende ngaso na proposer babomangwata tango ezosala na ngelo côté pour ba poubelle omoni onzinzi na nzela dépendaka na ville ya Kinshasa bakenda kuna balukila biso solution ya banzela na bafulu esila oyo kimbuta tikela biso mais apparemment bango bakeko créer situation mosusu ya distraction eloko soki ezosala nango eloko te na mboka balongolaka yango ata bibelobi loboko oyo ezomema na masumu kata yango donc bango niveau bamokenda biso tomomona sens na bango lisusu te na histoire ya politique ya capitale baza na makambo ebele ya kosala ene distraction ya kofundanaka ekomi ya ping pong mokolo sikoyo kongola kopalpe baresultat na bakendela mosala wana voilà toyoki salongo okotala na terrain moto akokombola na broso bakombelaka ndaku broso yango nyonso esila toyebi te soki libaya wana nde moto okomba nzela contrôle basalaka te kokita na terrain bafulu okomona bapoubele mosusu emati ngomba ezongi on dirait kutu Kimbo Peto wana eza na soni ya mokonzi ya mboka oyo akendaka mpo na lancement ya Kimbo Peto te eza pena soni eza vraiment soni makasi omoni mama soko ntango ozoya na gestion il faut kozala préparer omoni mingi bazosala course politique mais soko toni projet de société aza nango te mokokoma kaka na poste na pa bobengaka petit wana étudiant petit abakabria yaka na ye na nord to développer non bagéraka mboka te kibudiki ndenge wana gouverneur de la ville eza baattribution na ye fo apesa biso embellissement ya ville ya Kinshasa oyo ozomona komona ye aza moto aza na volonté asala mais ntango mosusu ye moko ayebi entourage to eloko nini ezokomema ye na bankokoso makasi aluka azala na bato bakomema ye asala misala to palpe misala na capitale ya Ngoma Kinshasa. Mwana mboko yebi ke Ngoma mokonzi Kinshasa banzela nyonso ya mike bebi totanga kaka na centre ville mwa babalabala lokola bawangata bakasai itaga kutu koloba te koma nango laka artificiel ba nyangwe toyeka lembelembe banzela eza mwa mingi oyo toyebi ke esengeli penza hôtel de ville ya Kinshasa to gouvernement provincial bazwa yango en charge kasi tozoyeba te soki ezali likambo ya kobosana to ezali kaka nko oyo bazosala na population mama na bandeli lisusu likambo oyo koya kogere eloko ya leta zala na projet na ndako po esurprendre yo te mokolo zwi yango okoma koluka projet ya koluka baye na projet ya zandu depuis bamama mpe balobi babengana bango kino sikoyo eloko epesalamaka te bon projet ya zandu wana na ndenge toyebi mpe capitale ya Kinshasa oyo zandu fallait quand même batonga lisusu carrière ekomi wana babongisa lisusu mende vitesse ya misala ata mosala wana no ebandi te vitesse ya misala nde ezoboma et puis explication ya mokonzi ya ville ya Kinshasa azwaka te akosola la population bato bakokovanda bazozela patience eyaka mingi ntango bazoyoka eloko ya espoir ntango ozoloba no eloko te bato bazozela nini mosala mpe ezosalama te bato bazozela nini wana mboka toyebi ete biso nyonso tozali kovivre période moko oyo ezali likambo ya pasi troisième vague ya pandémie ya coronavirus tata mokonzi ekolo apesaki mwa bamesure ya motuya penza pendant 15 jours kokanga ba night club kokanga ba discothèque ko réduire tout manifestation pas plus de 20 personnes koyeba ko respecter ba geste barrière oza toujours na cache na okolata ngo na se ya kingote kolata yango pe awate olati yango convenablement ko sokola maboko tango nyonso ko désinfecter ba makambo mo mingi peza to moni tata mokonzi apesa ka pekisa ki pe ba makambo tali ya matanga masanga makita en tout cas wana aboya kasi to moni lisusu mbula matari nguma mokonzi Kinshasa mwana mboka Gentini Ngobila Mbaka ayeko pesa lisusu mwa ba mesure ebele na misolo oyo esengeli kofuta to moni ba amende ya ba 10,000 francs ba amende ya ba 50,000 ya ba 200,000 mata siko population zali ko mituna bongo yango ba oke kofuta honde la ba souciette ba conteneur à la police to mbongo yango ekofuta na banque batie
eza na numéro moko ya compte wana to batie na esika moko ok ofuti mbongo bapesi yo guitance de façon que mbongo wana eservir pe ekota na caisse ya l'État au lieu ekota na mabenga ya bapolicier. Mama Kawana ezali vraiment na ko répondre en même temps na moi deux volets. Mokonzi mboka alobi pona ba mesures barrières. Malade eza vrai. Troisième vague oyo ezali sérieux. Biso tozana baye to kufeli, tozana ba matanga, tozana ba matanga baye to kufeli na ba maladi wana. Na kufeli bat na poto, na kufeli na Kinshasa. Donc eza passe. Zomona. Na sepe na distance na kuti na plateau oyo na ba mesure ozana mona kati ya musala, il faut to kende boye. Mutu fa sokola maboko ya nyonso. Kotambola na moi désinfectant na maboko na ata muke. Ozomona cache nez la obligatoire. Kosolola na mununga ba pékicité, bo compter moi maître pour na ko éviter o ezobi me pa na e côté pa na yo. Ozomona. Ko le kana makambo tali ba sanction ba montant ba tie, tout ça pour na monter na ba kangi o salibwe mbongo wana mabeza pa na biso a. Ezaka na moka ba montant ba tia pour na opinion bato ça. Mende façon tika la kwa shida ne problème. Place ko futa mandeka rotuni e kobe ko sha mutunyo sote. Soki nga za mutabaro kanina na ko insister na ke futa ngo pa ngobila. Na mona ya hôtel de ville. Kozo ça va nzelate. Po to yebike e ko ka poche. Bala ka sabato sika ba ko futa. Pona nga ifu balongola ngo. Pona ninde ngwana. Il y a qu'à penser à mon remarque, à zone déjà la difficulté. Les Congolais ont rappelé qui en particulier, ils ont rappelé un film car le série à musée bapéki ça va bato côté les manaba portière, moto bande côté ma soute pour la nina ebe que film des alaki. Tant moi ebi à l'époque général Kanyama, au rodette ma film bou mutakoto ça. Mais tant on peut amoni boy na la tananga ka kolena ke ko futa mbongo ebele mesure eza mabete ko futa mon solo eza na ngope mabete mais ko yebande mbongo wana mosala na ngoni ko sala pe sengeli ko futa ma wapi c'est ça le grand problème ba on defa la service direction ke futa biloko wana et le bien congolais abongi na film eza épice ya congolais faut moi kanayi muke na lata ba moina et pour azala bien eza e mankaka e l'affection na e faut moi film pour ngai celui qui va retirer des mots va continuer bon va bêter pour 10 000 francs au foota policier est au Kamangaï sur la visite à Papa Bouma n'a pas 5 000 10 000 ok na l'état il y a 5 000 qui parle c'est comme des autres qui rappent vous le retirer film de Wanandé to kuti niveau to chicoté pour le Nganda. Tokobi pratiquement la souka émission na biso mot de la fin topé message na ba membre nyonso ya USC na bato nyonso bazali kolanda yo. Moi mot de la fin ya émission le roi tozana na bomoyi maloba souka ezaka avant kufa tozana bato ba continuer na ba mesures barrières ba été malade ezoko exister bato sa troisième vague oyo eye vraiment ezo sakanate to considérer maloba ya bakonzi et puis les sous na bakisi mbote mingi pe longoni ya ba FRDC courage na musala bazo continuer ko sala bato na ya IAC toujours sala appel na ba adhésion toujours benga ba sali nyonso ya bilanga ba rejoindre biso numéro ezali soki na koko pesa oui ba benga biso na 082 34 95 458. So qu'on répète pour batouba noter. Voilà 082 34 95 458. On a un numéro à secrétaire général pour s'occuper de l'adhésion. Ba jeune botelema. Botika distraction mboka oyo eza ya biso nyonso. Il faut totelema to sunga mboka oyo. Tout un héritage mususu te à part Congo oyo. Merci beaucoup. Merci Bandeko Balandi d'en rappeler Teto Yambaki pona bino mwana mboka Tati Lopez Ngalula président ya Union des agriculteurs du Congo USC en sigle et longo na ye to sola ki matali parti na bango pe moi ba question d'actualité mingi. Merci na grande équipe technique basungi biso, merci na Maika Mwaka Suleiman Boyo Rodilo Adio Patin Sumbu. Un grand merci na bino nyonso ba Bolandi biso uta na Engumba
ya Lubumbashi. Merci na bino nyonso oyo bolandaka biso na Congo Brazzaville pe émission oyo bozo yango en rediffusion mokolo ya mercredi na bangonga ya 11h30 pe na YouTube ya Canal Kin Télévision. Numéro ezali affiché bo benga botinda ba message tout bozo na besoin ya ko participer na émission to pe ya ko joindre ba ko inviter pe ba kambi ou bien ba kondi ya USC to ko orienter bino en tout cas botikala malamu elongo na Canal Kin Télévision télé vérité. Tu as acheté les voitures mais construit les villas au 7e femme. Tout cela avec l'argent que tu as volé à l'État. Osa vraiment Mouyibi. Avec les contrôleurs d'État très corrompus. La République est devenue bananière. Biyou Bipé et l'équipe.